original. Oui, bonsoir, bonjour. Na bande koyoso balanda vidéo nanga ya kutu ya lelo nga ndeko la bino ya mwasi na kombo ya Bijou d'Or. Mama Bijou d'Or lelo amemeli bino sango kaka ya mawa. Lisolo oyo evandi nanga mwa ba jour ebele. Normalement il fallait na passer émission oyo premier jour oyo tozwaki sango ya mawa, sango ya ndeko la biso ya mwasi ya papa la biso Matou Samuel na kombo ya mama Kapi. Ngai mama Bijou na tindaki batu bakende ba filmer bazwelanga ba image, mais ezaki premier jour en tout cas bakokaye kozwa ba image te parce que les deux familles moi ba désordre ezalaki makasi bazwaki image te, mais nazwaki occasion ya solola na mambo moko ya famille ya ndeko ya mama na biso amekaki koyebisanga moi ba détail ba makambo ebele. Donc tellement lokola mama Bijou aloba nga naza wana mpona kokondane te, naza wana mpe mpona kokanisela mutu mabe te, nakoki kokondane mutu te parce que nyonso to ezali kaka mabongisi ya Nzambe. Na bandi d'abord kopesa papa la biso Matou Samuel ba mes condoléances, ba courage, place azali na pesi lisusu ndeko bandeko nyonso tu ya mama Kapi ba mes condoléances, courage na yebi keza facilité mais avec Nzambe apesa bino makasi nyonso tu ekoleka na kimia. Mama Bijou kande na lobaka ke na kondana mutu te parce que nga na Nzambe te na ye lelo kaka koyebisa bino bandeko nanga Nzambe azali na ba façon na ye ebele oyo asololaka na biso. Nzambe akoki kotindela yo prophète mosali na Nzambe, pasteur akoki kotindela yo lisusu tamusu mwana moko mukia ya yebisi yo nouvelle, mais toyeba ndenge nini ya ko recevoir makambo tamusu tu bayebisa biso surtout tamusu na basali na Nzambe. Tamusu olali bo oloti, tamusu omoni musu ezaka ya face à face boye. Omoni toyeba ndenge nini vraiment ya ko développer et puis koyeba makambo nini ke oui likambo tamusu na moni yango eza Nzambe mutu azo épargner nga tamusu na mabe ekozala malamu mingi parce que mama na biso Kapi mutu nyonso to tala ba vidéo oyo mama wana aloba makambo nyonso tu mama wana alobaki ndenge soit déjà kutaki mobali na ye na mwasi. Donc mutu nyonso to atalaki yango ezaka mama Bijou te ta mususu pona nga na mona ke oui Nzambe asololaki na ye na minute wana mais ye azangaki ndenge nini ya ko discerner yango et puis bato bayaka ta mususu kopesa bato ba conseil boye barape ba conseil na bino bopesaka to boyite libala ezala ngo eloko ya malamu mais libala ezala lokola ki camarade ezala lokola ki camarade soki simbe so pe simbite ba forçaka te. Donc ndeko na biso ya mwasi vraiment que ton âme repose en paix. Nga mama Bijou na condamné papa Matou Samuel te na pesika papa Matou Samuel ba courage et loko na lobaka ke papa langa Matou Samuel mais kana nikovanda yo moko parce que 4e mwasi ata basoro ba olinga lisusu te. 4e mwasi vraiment ezala malamu mingi te na sens que moi ça doit soit kufi moi ça mi balé moi ça mi ça tu ya 4e vraiment na sina ba famille na ba boya ba olinga te ye mo pe moi ça vraiment na éviter ceux qui moi si nyango ko linga dans une année dans 2 ans dans 3 ans Matou Samuel pour proposer au libala et puis au linga nga na yebi na papa Matou Samuel te na soit chance en kuta na moko mbala moko na concert moko abetaki en Allemagne. J'étais là na zaki dedans na kati concert elekaki malamu. Papa nanga abeta la musique malamu na sepela na musique abetaka. Donc c'est ça makambo nyonso deza makambo ya koloba te parce que azali homme de Dieu, aza mutu moko bapesaka ye respect, Nzambe mutu ayebiye koleka biso. Donc to pesa kaka courage na famille makambo nyonso to eleka na kimia. Donc c'est ça. Poda koloba ka lisusu ke kotalisa bino ke Nzambe aza na ba façon na ye asolola na bato. Nga mama Bijou pe na sina kutana na likambo moko prophète asolola na ngai ayebisanga lobi mama Bijou zela okomona boye okomona boye puis nyonso tu na mona yango o prophète wana loba prophète nanga prophète wana soka azalaki tina lelo mbelenga soki na yebaki tina lelo ninga na loba kombo na ye awa abunga nga kaka boye parce que muto pesaka ngai sœur nanga Irène mo ça kufa na ye que son âme repose en paix.
ye mutapesaka ayelaka nga prophète wana makambo to alobala nga natikala komona yango na nsima. Nazwaki accident moko boye na Congo, nakweyaka na ndako ya etage, nazoki na mutu, sere na nga wana ayebaki te kutu naza na nga na Congo, aye na ye kotala papa na biso comme par hasard, aye boye kutani na nga alobi Bijou nini, papa alobi non, lobi akende kotala bamisala na ye na mulili, ndeko na azaki na talent, ndako ezaki na garde foute, auta kuna likolo akweya, nde yango moni ndenge aza wana. Biso bato apembe nazoki na nga na mutu, makile kitinga na misu, donc bakatinga kovo parce que bamemeinga na ngalema, bakatinga kovo koto batongi nga yaki mwa 5 pengle awa na kati ya mutu. Na ndeko na nga ya mwasi alobi non Bijou ozonga boye te na benga prophète na nga aya asambela lokolo lobi ozonga lobi. Na misu na biso ya na nga mwasi atelema même pas, asenga papa téléphone, abenga prophète, ayebisi prophète eloko ayebisi kaka moko alobi prophète, papa aza na besoin na yo, naza epai ya papa na bandale. Esili aloba lisusu 2 mots 3 mots ke yaka ndeko na nga mwasi avana na poto, ndeko na nga mwasi azoki boye na boye aloba te. Papa langa pe que ton âme repose en paix parce qu'il est passé à Koufana. Ya nanga moi si to vandi eleki moi ba 10 eleki moi ba 20 à 30 minutes boy. Prophète à koti. Kokota prophète à koti a pesi mbote, papa pesi mbote. On dirait papa penza yeba ki prophète wana. Parce que papa azala raté mais na tuna écoute papa prophète wana oyeba ki ye azala wapi ninga na luka prophète wana tina lelo abunga ngai. Prophète à côté a pesi biso mbote atalinga mase ya nini papa la biso lobi wi ndeko na mwasi lobi akweyaki na bamisala na ye akende kosala azia azoki na mutu ka ndenge omoni ye wana alobi bo tosambela tosambeli bon libo limbisi muke bon tosambeli après prophète wana alobi nanga abi ma sœur vraiment ndenge za boye yo bitumba na yo euti usika euti na Congo eza na Congo te bitumba na yo euti na mboka esiko vanda ka nzamba azotalisa nga ovanda na mboka moko boye boza batu mundu ebele donc bitumba na yo euti kuna eza te parce que maman na yo ayebe le côté papa na yo ayebe le côté so ezaki ke ba parents na yo ba yeba ke loko mais okufaki sur place mais tellement lokola ba parents na yo ba yebe le côté et puis quartier o esika ovandi ba yebi opete ba yebi pe le côté donc bitumba na yo euti musika ma sœur il faut ça la attention il faut obima place ovandi parce que place ovandi bozali batu mundu ebele donc moyen ko loba nyonso tout ezate ezaka ke makambu nzambe alobela biso na ba travers ya basali na ye na ba travers ya basonge na ba travers ya makambu ebele il faut kozora ngo na misala parce que makambu prophète wana alobala nga nyonso tout na mona yango alobaki na nga lobike oko tango kokoma bitumba moko ekoyela yo ya makasi mais ko laisser faire te koza l'esprit ya kolanda bango te puis esprit ya ko so malili te ko kipete eza bato boliaka na bango ba camarade na yo batu nyonso bato yo confiera na bango nyonso tout ba ozala contre yo et puis nyonso tout nga Bijou na mona papa la nga azate ya na nga mwasi azate prophète wana ebi place nini na koki kozwa ete nyonso tout prophète wana aloba na mona yango parce que e bandanga kaka na avion na voyageur na copine nga na opese mbote sika zali parce que ta mususu royoka air wana zaki copine nga akoyoka video otam susu royeba kezaye e banda wana donc ezabulu wana koti déjà côté kota copine wana parce que makambo susu ekuta na l'arabiso et kokoza tam susu ozana yo ndokite mais esprit mabe ko les oluka Bijou eye etuti ekoti kati na yo pona yo siko ozwa problème nanga pona nga likambo wana ekomelanga donc batu nyonso tout oyo babundisa kingai ba série wana bakokai na bope kozala bandokite et puis nakangi mutu moko ndokite donc c'est-à-dire ezalaki ke ndenge ezalaki déjà plat ya satana ke to bundisa Bijou donc satana wana siko bande ko luka place nini oyo ya kokota akoti déjà pas ya fille auto voyager ki na ye donc avant déjà 2 jours to mata en avion et compréhension quand déjà partir ya Congo na makambu mo be uteka na poto ngana ye déjà compréhension ngaku tout te ponga mtu na tuna ki ye asili ki fallait pas na tuna na miso batu
et compréhension côté tozo ya bande ko na kutu makanisi ah oui les qui na moi ça le bon ya bijou kutu nga zo zo bien parce que zo voyager na etel za camarade na na vieux penza ko suka talinga bo kara kuta changer kutu kiti sika na vanda quelque ovanda sika mususu et bandit déjà wana to komi mutonga la confier que moi songa la tikela ki ndako moi songa la sala ki na benga abotelinga compréhension maman na ba beti bijou na bambanda bambanda ba bo bazokisi na taxi ba bambie mulangi basali boye batu nyoso tu ba komi contre nga mais tellement nazaki déjà préparé na yebaki ke na kobundisama mais ekole kalango eza nango ba période musu ezala bongo bazabulu wana bamekaki ngai mais na tikaki pe tante na bandaki kosala nyonso to bazoloba je m'en fous bolobinga nazoleka quartier mobimba balingi nga lisusu te bango nyonso to contre ngai mais j'étais nazaki quand même forte na bima na plan na bima ki na situation wana ndenge ye prophète alobaki na ngalobi faut ça makaso bima place wana na salaki makasi na zwinda kuna bandaki kozwa ndaku te depuis longtemps na ye kozwa ndaku olena kanga munoko na kangi munoko na te la bandi koloba n'importe quoi après ndako la ka kokota la zokota boy na bandi koloba n'importe quoi c'est-à-dire na tuyebisi batuke nazo bima ndako wala même jour nazo kota même jour lettre ke bozo bima dans 3 semaines non dans 3 mois c'est-à-dire kudi gumelandinga n'importe oh bobebi simir mukolo pa ngalobi bobebi simir bozo bima bakiti na bino bobebi simir donc ndenge za dans 3 mois bozo bima donc bitumba na ezo landanga kaka na binzambi nanga makambo prophète alobaki na nganga la sepeli na zwinda kuna ngai place ya musi place danga moko mais pourquoi boye bitumbela ndingai na kanisi na lobi bonde na tie to tie ba couleur to sali boye donc na okene pas avocat na kobimate na kepa ba avocat propriétaire alobi non na sina tekinda kuna ngado kazana droit kobima mutozo ya otala ndako mutasomi ndako wana moi sona na somi ndako alobi na banda kutu poza ki ba immeuble ba tozala ki soki na premier niveau deuxième première niveau non rez-de-chaussée première deuxième ngazaki na deuxième niveau alobi ka niveau na yo place ndako na yo ndenga na ovandela donc il faut bima na 3 mois na saki makasi na zui ba vaccine nga 1 mois pour nazo luzanda coûté na e place moko ndako mukie place à mabe mais tellement nazaki déjà préparé baloba ilanga ko laisser faire te ko koti sa souci te ko kipete bon ki lezo loba ba komi place boye bazongi si be je nazala ki kutukuna te nazala ki préparé na mandioka ki déjà o prophète aloba ki nanga nyoso tout babanda ko loba na kipaki yango te nazaki toujours forte nazo bima nazo lia place la kutezaki courant au fele sukola na bilamba nengo lingi tumba na mikolo surtout na tumbaka na nga mikolo nyonso surtout na sikola na nga bilamba chauffage kitoko malgré za kinda kwa mukie ndako leta na vanda na bana balobi na nga zonga kuna mandako ezomona na te faut zonga ka place utakinga lobi jamais il faut zonga ka place utakinga lobi jamais bon bana bakomi mal à l'aise maman non to zonga ka place tozala ki ndako na ngeza ki vide nga lobi na zonga te balobi lokolo zonga na ndako na yo te zonga ka sina porte mususu na ndimi na zongi na porte musu mais nazaki kala toujours na nini ya esprit kaka ya osambela ya kobima parce que basi batalisa kinga balobi ke il faut ka na bima pona za la bien il faut na bima ka place o na azaki ka toujours kosambela na eko kuta na ndako oyo en tout cas na lobaki te nazalaki vraiment akangi munoro nanga azu place tanga moko na bimi banda na ye na ndako oyo na sina umeli so na robima siko pona maka mususu ta mususu na volonté na la CP na sina ndako te mais na umeli ska la vanda na zwa vraiment kimia yango na mukusi na nina lobake nzambe alobela abatu na ba faso ebele parce que nga naza témoignage vivant oh que oui mosali na nzambe alobala nga makambo oyo etikala ko esalamela nga makambo nyonso to alobala nga ata moko te na mona yango te tout alobala ngai na bato liaka na bango ba camarade na yo bozalaka boye nyonso tout omona ke ba ko changer contre yo et puis esalamaka makambo nyonso to eza ya koloba te mususu ekbomba na kati ya motema na nga mais nalobi kaka ke nzambe azali ndeko na ngai oyo akufi nzambe ta mususu atalisaki ye na makambo ebele aloba na bavideo ya sala mais azanga kita mususu eloko moko boye ya kososola makambo oyo ye alobaki
nyonso toi tokoloba ke nzambe pe kaka moto alingaki azonga lisusu na papa Matou Samuel bavanda après azwa molimo na ye moyen ya kokondane eza te mais nzambe alobelaka biso na bafaso ebele donc oyo azala mato ya koyoka ayoka bandoto mingi ezaka ya konéglige te maloba mingi oyo baprophète ube bapasteur balobaka na biso nyonso to eza ya konéglige te eza ya makambo mosusu so balobi na yo il faut vraiment okotela yango na mozindo il s'agit ya baprière il faut osala parce que nga ntango balobelanga bayebisa nga makambo wana kibitumba na yo euti na poto ozalaki na afriki te komikwesa te kokipe bango te nyonso tu baloba place oyo bakendeki ya ndako wana ya moke wana bato babandaki kolia kolinga koya kotala nga na ndenge ya mabe batala ndenge bijo azovivre babandeki kozonga mpenza mpe na batemo babandeki kozonga mpenza mpe basala baduti babi mwana mwasi ozovanda place oyo metala motivation soki oye na ndenge ya tembe oye olie omeli obimi okei bazomonanga toujours ya esengo jamais navanda mawa bana bazocomprendre te mama. C'est quoi avec toi? Place tozanga bia botikanga donc parce que moi-même je sais na yebaki oyo ezalaki kati na ngai et puis na yebaki eloko nini bandai ko luka pona esprit wana eya e domininga mais e domina kinga tenga azaki toujours likolo ya esprit wana na tika raté nazala ka bongo nazala na passe nazala na bisengo c'est pour moi eza ya mutute na donc soki na yoki likambo pa ya prophète. En tout cas, dans Zorango, la misala, prophète, wana appelle ça un verset biblique, appelle ça un psaume, alors qu'avant là, attends vraiment 20 minutes, 30 minutes, il faut attendre la Bible na ngai. La bande écoutant la Bible, après na bundala ki na bitumbawana, ti bitumbawana, et si là dango nazala kondima ki et si là na kombo ya nzambi. Donc muto soza mato ya koyoka, ayoka mama bijo apesika conseil. Makamyo soto ekuta melaka biso na mokili ezala kaka nzambe alingi eza makamyo susu nzambe a révéler biso déjà avant soki déjà nzambe sa révéler likambo avant en tout cas il faut yebane nini yako sosola pona likambo ya mabe eyela yote libala soki eza ko simba te batikaka pona soki ngana yebi ke soki libala ezo simba te obongisi ebonga penza pona libela ebongi penza. Mais ce qui est au bon gâté, quelque part, tam sunzambe pe azali na posa a lobela o likambu. Tam sunzambe entre moko la bilo azali ngako épargner moko. Azali ngako épargner moko pona moko wana kom mabe eyela yete. C'est ça. Ya ngala nzamba lobite il faut na kabola bango pona mwana nga oyo abika ekoki kozala bongo. Donc na lingi bilo mingi mes condoléances na nga lisusu na famille ya Matou Samuel parce que bakufeli mwasi na bango mes condoléances na famille ya mama na biso Kapi mes condoléances lisusu na papa na biso yemoko papa Matou soki ozwa occasion ya koyoka vidéo nanga donc vraiment conseil nanga ezaka ke nzamba solola na biso na ba mi det ebele mama na biso Kapi nzamba sa solola kana ye toyebite eloko nini eyaki kolanda lisusu na sima moya ko condamner ezate to pesika merci na nzambe parce que ye muta pesa ki biso mama wana ye mo peka muta zwinde ko na biso a mwasi donc moya ya ko pesa nzambe ba faute ezalité mais biso ba o to tikali il faut ko yeba ke eza makambo nyonso tout il faut pas ko lekisaka ro eza makambo susu soki ye liyo elingeli ba ke tam susu nzambe alakisi yo pona ozwa mayele c'est ça. Vraiment na lingi bino mingi journal elo ezaki kake pona na meka ko passer ba mes condoléances na famille mobimba ya famille ya papa na biso Matou na famille ya papa na biso ya ndeko na biso ya mwasi mama Kapi mes condoléances yango yo vraiment bo s'abonner na chaîne nanga massivement bidor suivi masolo ya sika bozala jamais dessus mbote na famille nanga mobimba famille moi aussi bijou moi sapesi bino bambote ba camarade nanga tout bisika bozali la lingi bino mingi bisous